Bonsoir mesdames et messieurs, c'est votre présentatrice Jaël la hollandaise Nega Boyebi. Donc le lot babi site Yassika donc www.starbuzztv.com donc nazar le lot journaliste musicien na biso pardon babi Jolo Kisi donc auti Paris to yambia le lot na Hollande de momonega to fandi donc kota masolo na ye poto sola au sujet de album na ye Ozobima donc to cela paie moi mukena na parcours na ye en tant que musicien. Jolo Kisi, comment ça va? Bonjour, ça va bien, Jaël. Donc, c'est la première fois que tu es en Hollande? La première fois que tu es en image d'Ali, tu es à côté de Paris, Hollande, Paris, Belgique. Hollande, des amours, tu es trop. Ok, donc bienvenue, merci pour notre temps. On peut subir surtout ça l'émission pour notre site Nangai, Jaël hollandaise, babi Jaël hollandaise pas comme patron. Na bloqué les moutoutés. Donc avant tout banana, nous na to bandana, to zonga na nous na parcours nous en tant que musicien. Donc au bandana orchestre nini? Ouais, nga na banda na orchestre na so quartier. Na ebisi na lobango de na be mission mingi, na ndeki ba tutu ba banda na quartier. Après, na yaki vima kubima na wenge BCBG à Papa Chéri. Après, continue qui va le marquis de maison mère, ti nandenge lelo, au sala plan quoi. Mais to lo banana pour na wenge, ne mozaki na wenge, donc ni ne poussa yo ke olunga na wenge. Si ko zala ke mona ki ke babando ko traiter bien te ou benin. Non, na wenge na zalaki na nga bien. Ba traitaki nga peu bien na sala ki esengelaki na sala mais zaka que souci ezalaki to continuer longtemps mais ba contrainte yaki voilà qu'on a le bango mwa mingi ba to après to kabwanaki na esprit ya bien séparation pe ya bien zalaka quoi. Donc la maison mère donc ça veut dire que ça fait pas longtemps que oza na poto. Non bon ezalaki na wenge BCBG on préciser bien to yaka to betaki ba Bercy to beta ba concert belé. Après, il y a qui des sous-sous, les PPU, après les marquis, donc, na salaki moi taming na wenge, salaki moi taming entre biso na biso to tikalaki na wenge na PPU, après na salaki moi taming na poto na les marquis, donc on a 8 ans quoi. Donc, tant ozaki na wenge ndo ya na poto. Si, na yaki na wenge. Ezate ke boya ko beta concert yo tikala no awa. Nanga bino ba musicien boya to ebi ke e salama. Te boeza te ke na tikali esprit moko boy eza toyaki po biso mtozaki na groupe donc ezalaki prévu tout ça la disque après tozongaki bosali ke moi ba problème administratif et alaki fallait une partie à groupe ezonga une partie tikala donc o tikala ezalaki biso ba PPU to tikalaki tango parti mususu ba ke Kinshasa ba problème ngo esengaki bazwa tana bango ba paiement bon cadre de idéologie via alobaki biso tozala na koto yo bon monika kozala pe koto e bimisi ba mayele mususu ba porte musu efungwami voilà eza nango mabete donc to ba porte à maison mère bon na kobenga ya maison mère te na ko loba msu ya les marquis de maison mère wana pesa ki ba parmi ba porte efungwamaki e mononaki bon moni artiste toi lingara travailler ko vanda te bon tango yaki na moni que oui c'est bien na au travail baza pe ba collègue donc ça là qui peut bien si qu'on a les marquis wana est-ce que nous le nini yo beta na katike o etikala yo vraiment na mutu tango zala kikuna to beta bandu le belé na les marquis ya danger ba doyebi mais si o e marquant eza mingi premier concert sorti na LSC voilà wana ça concert o etikala ngai vraiment e marquant ngai mais si qu'on nini sali yo que le lot a décidé que comme artiste indépendant donc dans le awa solo hein comme artiste indépendant aux à la paix donc hein aux à la paix bien on peut patron leader bon voilà et ça bon nga ba idée nango na sala nango banda kala avant kuna kota wenge donc nga mutu moko na bandi ko travailler trop na sala petit bon on a travaillé pe na batu belé au bazan expérience na zwa o esengela na zwa pa batu belé na côtoyer ba grand artiste trop na ça ne belé kati na nga na mona ki ko fanda kaka boete c'est bien qu'on s'appelle un orchestre mais tant on a ko bimisa nyoso na ngote ya on a mona ki natika la ngai moko
nabimisa vraiment o naza nango quoi na travailler ndenge ngai nazolinga. Voilà yango kaka donc eza ka rêve ya artiste quoi. Na besoin na sepelisa mokili selon Dieu lokisi ko n'est-ce pas vrai. Sikoyo Douglas Abanga na pesi mbote na Nigeria siko zale babi merci ko première dame de Lausanne Diamant taille babi donc taille moko vraiment donc on y maté tolo bananu après siko au commis siko musicien indépendant siko au salle déjà nini en tant que artiste indépendant. Bon banda na commis indépendant en tout cas disque na ébimité ça c'est vrai disque na ébimité mais jusque là na travaillé banzi monanga na studio donc je suis bien entouré quoi na travaillé banzi monanga na studio tout travaillant management eza neti Landry Alala papa Léana toujours travaillé idéologie na ye longo pena ba artiste belé différents baza awa Augusto vienanga wanzambi batebele ba ocha déjà loboko na Paris ba master belé ba ocha loboko Lenny Bidens Bali, baza bato to travailler na bango, Delva Ali, Ange Magie, donc baza bato yo na besoin na travailler na bango, bato base belé quoi. Juste là bato base na no album mais na yebi ke bato baso yo yaka eza titre moko na longola ki na tsaki na internet bon bato bazo apprécier ngo ezo et les capé na kin RTVS1 Pamela Cheko la double brassard Bambo Théâtre. Donc voilà quoi, nzembo wana et puis ça va tout goût à causer l'album. Ça va quoi. Balobi Christelle Blanchot. Hein? Balobi Christelle Blanchot. Christelle, vraiment mi bambo théâtre donc hein? Et Christelle Blanchot. Balobi Julia de Luxembourg. Donc celle femme a zoa titre na libre parcours Julia de Luxembourg, to pession beauté. Donc na tuna nanu album na yo donc on a prévu pour nos bimakan. Album de Zaboé et Bimakaka année oyo mais to bimsana au single moko pona été zo ya tokoti kango boete voilà single moko e bima mais album pe manango kala après single je crois et où melate disque pe bima on a ebike bato ba osepela bato balinga nkunga ba osepela donc ba se retrouver quoi. Donc disque single oyo bima ça dans un titre moko ke toko yeba to pesa biso ata primeur moro titre nango ça pourquoi pourquoi on a point d'interrogation voilà bato ba comprendre pourquoi on a d'autres titres single on est ça pourquoi na ebike bato ba comprendre JP fou moi ebi marmna oloba zaman Christian Kwakala préféré fils ayebi marmna zoloba Gaben bizenga na sima caméra neka boyebi gaben bizenga kanga hein donc na tuna donc na kotamment actualité parce que nga na lobi site nanga na lingi nanga ba polémique buzo baté mais to so la ba actualité en tant que yo ndengo za musicien en tant que musicien na lingi na so la paix o tozo mona na mikolo na mboka na biso na monde da musique hein donc avi na yo to lo ba héritier lungwe maison mère yo Paul Ozaki na orchestre lungwa donc avi na yo kolo bezani bon eloko na kolo bakaka faut pesa mutu nyonso chance donc nzambe déjà pesa biso donc ini kolo baké faut pesa pour un sou pesa ko pesite nzambe déjà ça pesa qui est mais l'esprit est vrai en tout cas asa bon aimbara bien abinara bien azentelo donc pour nangai bonne chance quoi pour naï. Ok, mais c'est que moi l'indemnité qui est le comique au entourage à héritier et comment vous manquez de respect. Est-ce que yo salango déjà ici que yo lungwa na bien et le comment les quatre mais le to comment entourage à et comment manquer héritier respect yo lobani. Bon wana sko lobi na ngelo mo ngana ebité donc na sa pele loko ya kolobate ngana sa na olobela mingi jolo kiss bon wana c'est baza ba collègue bo we rason na sa vie na biso aza grand leader ya mboka donc yo ndimi yo lobango bamsu ba lobango te faut ba vérité te mutoko boya na yo mais we rason c'est un grand artiste en Afrique et bani donc son mutoboyi ezaka oboyi mais c'est comme ça aza vie na biso bon moi je n'ai rien ya koloba na makambo ya msusu
wenge boye boye menga na pe ça ba chance héritier bonne chance aux artistes Vincent naza viena donc voilà quoi. Ok, si qu'on a l'ingapé na sala moi je mon robot na quatre émissions hein. Non, tout le question. On a 1 minute pour répondre. Non, même pas 1 minute. On a 5 secondes pour répondre. Hein? Dans le libre parcours, na flashing est à libre parcours. Et ça bien, et ça balbo. Non, 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 non. Oh, il faut pour flashing est à libre parcours. Kanisate. Le baga, oh, il non, tout flashing est à libre parcours. T'es bon, nga ignore ce mi balé. Mais on est agité, on est barrègle la générate. T'es pour ceux qui na nga artiste. So na poni moko. Eza ko bonate le baga, oh, il na mutu. Aponi boye mais na o préféré. Boko préféré ko douté ndé na yoka ki balbo mango nyonso eza bien. Ce qu'on a ko ponate. Tout eza bien na ko pona. Oui, OK. JB Kofi. Bango mi balé. Non, yo beda te pardon to ko tan to zonga na yo en tant qu'artiste parce que to fan dia wa pona yo. Donc album nango lobi album zo bima mais est-ce que koko yembela hein pesa biso ta a cappella mo muke na ibi ke instrument ezate na ibi ke peut-être préparer na yo ngote mais en tant qu'artiste vraiment to lingi peto yo kata lo mo yo na kata pona site na biso. Ouais, bon, naoye mbada lo bata muke na préciser album à 5 titres bima. Donc on a été oyo nzembo été zo bima na 5 titres. Donc comme prêt ba o balinga ko solo la. Po ezala trop tard te ezale le kakite na yembi ke bomo na numéro contact sur numéro 8 Landry ala la management na ali donc to solo la. Disque ezobima boyebi ke jolo ki sa décevra te mam nazolo bagabe bizenga te mta contredire nga yebi pendant ka to lobi manager no pesi kombo aza mwasi non c'est un garçon. OK parce que Antonio ba artiste lelo ba koma pe na manager abasi yango na otuna oui eza mabete bon nayebi ke parmi batiti wana boyo kanze momuriza bobanze monsieur Belé non Luka quand même boyoka couplet moko refrain ou bien couper na refrain pourquoi na komi banga présence na yo pourquoi yo komi okamwisanga mama na kata butu papa storil mbala liboso na linga bata mosolo balakisi bambongo mais pourquoi t'as fait ça à moi. On nini okenda se boye story dis-moi pourquoi yoza parents papa ya bon wana moi Dimitri avec mais avec donc ne titre de bisita sikato luga mutaye abeta la biso nzemba générique talanga na fin artiste gabe bizenga lobini ouais y a problème te jolo kisaza. Mais on a précisé qu'il y a calamité, donc 5 titres, mais c'est quoi Kanda, danger, donc Gervais Katen de sénateur, Pierre Ngombo, Picasso, Ebi Masolo, non solo là, donc Dadou Malala, Dadou Malala na Grèce, Gabé Bizenga. Bon, et puis on a précisé sous bien. Normalement, ndenge za boye nayebi ke na toza n'époque ba clip tout ça là ba clip mangambe ebele na préciser na bayanga yo balinga radio lokis emsu bazomona na te nazali numéro ezali donc numéro ezo sala to so la mingi na net mingi na téléphone nayebi ke mwena mona na trop. Ils ont été pour le moment parce que NASA en plein boulot. Maintenant, nous avons un système tout développé. Bientôt, disque na binezo bima. Donc, Gisèle Pemba, Doli Mavouzi, fils de bourgeois. Clarisse Pezo, beauté suprême. Maman na Miradi, maman na Gandhi. Ndé na Zoloba, na solo chasseur de primes yo ebi. Tati Boussir et Bouche. Donc, voilà quoi. Alors, Eric Dombassi,
appel masqué 10 31 10 na pesi mbote. Donc ce que en tant qu'artiste aux préparé disque na yo obi ke single ko bima awa na été awa toyo kango, mais ce que aux mona ndenge ni ki na poto oza vraiment espace te ya ça la promotion ya single na yo ko ça la promotion album na yo, mais ko ça la vraiment ba ko beta ndule na yo ko kango te na poto. Donc yo mona ndeni te mais espace ça nango hein. Tenga mazomona nga espace, donc ça veut dire souci zakara plein bima bon mona ke espace ça nango Paris, Belgique, Hollande, Allemagne, partout ouais. Ndenge balobi ke ba musicien congolais bandule ko beta su bandule na potote. Donc album na yo e o mona te ko freiner album na yo te menga za na kati ya makambo wana te na yebi te ke nga uta emsu na uti na orchestre quelque part na eko beta na ndenga mabete quoi na en tout cas na ba problème wana na ndimi te nga na zali na ba problème wana na ndimi na ngati nga za na nga artiste moko ya dimi na artiste moko ya dimi, n'est-ce pas vrai artiste na za na ngai artiste moko na ma ata soko za artiste moko boye mais faut to ye ba position na yo. Oui, position dans les ali qui est Jolo Kiss, artiste, musicien, chanteur, Nayembaka, pour nous c'est Sabatu, donc si Venturi, Bambo Théâtre, mon vieux, donc Nayembaka, pour nous c'est ça, Mokili, donc nous remercier dans Londres, Kevin Jean Pato, Bambo Théâtre, donc Roger Bouchir, à Paris. Bambo théâtre donc ngaza na artiste ndé ndoloba nazaona zate pona position oyo boye oyo ya toyebi makambo ezoleka na poto ya mikolo po yango nde bazopekisa ba artiste ba musicien ba beta, donc yo so pona no position te mais obi obeta na yo te bon ngavuma naza mingi na parler nazo koma nazo répéter nazo préparer banzembo na ngaba na kokota kota vraiment na ba problème tie o problème ezo le ka bete ngeza ka nzamba pesinga voix apesinga don na koyemba donc na sala répétition na ngaso jour ko yembe ko kina yembe jour ko kene studio jour ko kutana na Jaël to kutani de développer quoi yango c'est important. Donc le but 3w.starbuzztv.com j'ai la hollandaise site na bino asika site na bino information babi site original international. Donc 3w.starbuzztv.com le lopé la hollandaise a comme mukolo site ko lobani plaisir à trop sengo donc ngana sepeli vraiment babi donc monde des autres changé le commis vraiment donc ba boss vraiment ba jeune quoi net Jaël Boye donc patron vraiment donc na ebi ke msusu après mission so a repakolanga pe donc ça va bien. Oui, idéologie à Siganera Boyoki. Donc, toto yo kan ndengo to yemela biso mais siko to ape na soif mo to yo ke long mo yo na yo pe oyo ata oyo non ya sikoyo oyo zo préparer. To bito ko bimisa ba secret ya album na yo mais ata long mo sikana nous pe to yo kapé un son ya sika. Ouais, Claude Ntoto l'arc de triomphe mon vieux. Kosikayumba. Mingi nga bandaka toujours na moi kala après na moi sika kala pe non ça la même bien pour to zong sana makaniside na to esika to yeba yo. Ouais, Jean Muzenga HD grâce à père na pesi mbote amour nyokolinga lelo yo olobaki na nga tolingana lelo ekomi ya koboyana nakoka te motema mesala se kozela je t'aime ya lokuta ata naleli na motema na bolingo yanke azali te yo nde suka yebisanga kinwani nakoluka lidefse chachombala wapi diama ye mama wapi diama ye wana toaki na kasiko tanto ya na sika boyoka vraiment tobanda na mpasi mpe na bisengo storil lelo ekomi na miso ya bato mpe ya famille bonini olingi yopesa ye mokongo me alela na ndinga nini mpo yo ndima ye ima o Jaël
nasali nini mama wana pe moi Dimitri boyoka susu banze monga ebele boyoka susu susu la mode ngambe boyoka susu natika kolinga nasuki epa na yo ola moda bimisa ngai na miso ya bato libala ezalaka eloko ya talo oyo yanga na yo nzambe akokisi mokano donc bankungu eza ebele kwa wana eza Dimitri donc suspense ya liba boyoki jole kisi yema wa otoloba donc disque ezobima awa kaka single ezobima na ete awa donc disque pe bozelango même na pesi nanu manager pe assiste nanu masolango. Ah ouais, donc eza EP eza 5 chansons, EP makala mingi te. Après EP disque ya ba jeno balingara kolata balingara domara nyoso soin disque na bino yango yo eza disque mo bien na asir na mikolo ya ba émission ya to lobela makambo studio na kati ya studio bo mona nde to sala ba enregistrement na Jolokis et puis na bato beta na kati ya studio donc voilà olinga libanga olinga oyebana olataka bien contacter ngai merci. Donc boyoki Jean Muzenga boyoki Didier Nzongo tala donc possibilité la bino yango boleka bolaksa donc Jao Lalandes présentatrice na bino babi 3 fois www.starbuzztv.com na pesi bino mbote belé na bino lingi bino ebele botika na biso starbuzztv.com. Merci.